Mbote bandeko balandi, lelo ezali mokolo mwa jeudi le 7 octobre 2021, tozwa mibongo na nkamba eluselemi ya sika. Na ntina ya milulu ya kokanisa mibu kama tope centenaire ya condamnation ya Papa Simon Kimbangu, omboka Mbanza Ngungu, na date ya le 3 octobre 1921. Nde milulu yango epesamela na bandeko na biso ya la grande chorale de dirigeants ya mokili mobimba. Pona komata na mboka eluselemi ya sika, na ntina ya mabondeli pe botongi. Na yango lelo ezali mokolo oyo bakopesa bakupi na baye bakolonga na Tintani. Eye etali botongi eluselemi. Tolanda na reportage. Tata mwana pe tata molimo centre. Tobandi na proclamation ya $10. Kamba jeune. Nord Kivu. Bomo jeune. Bomo jeune. Kasavubu jeune. Kasavubu jeune. Soyo. Angola. Soyo. Njili jeune. Soyo Njili jeune. Nyangara jeune. Nyangara jeune. Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu. Pointe Noire. Kabinda Angola. Kabinda Angola. Kwilu Ngongo. Commune de Matadi. Commune de Matadi. C'est bon? C'est bon, bon. Pour le bateau, tout ce qui est bango wana va répondre à ma demande à papa. Donc nous avons un coupe spécial. Ma coupe spéciale là, tout ce qui est colonne à l'autre, tout ce qui est colonne à l'autre, nous allons répondre. Puis le bateau va répondre à ça, à 100 rien. Na komwa kama tumo son. Papa salita mutala kolona l'autre awa na kamba. Watu walongola dirigeants toni mbula nyoto bayaka bazali mibale zali boto ezali nkamba ya mibale Congo Brazzaville wana ari nango bana ya loto d'aller au hôtel Montréal Makati de la Danos. Pona kosala recueil oyo yemba kambula mobima banzembo bato basala biso mosala wana papa batravaka wana kati ya baordinateur po mosala ebima kitoko ezalaka bana ya Okatanga nde tobengi Okatanga. Fidélité. Devenir Lunda Sud. Lunda Sud, zone Europe. Devenir Ngaba jeune. Ngaba jeune. Devenir Maskina jeune. Maskina jeune. Tobengi Bumbu maman. Jeune. Il faut, hein?
Oye na sisani mutaki mbelekela na yo. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Tozala kimia, tozala pe attentif. Proclamation et Antinsane à 3 octobre 2021. Le champion, Kassaoumou Jeune. Nyanga Jeune. France. Saint-Ouen. Qui pensait qu'un jeune, qui pensait qui manquait qu'un jeune. C'est bon. Tata Mokonjaboule, bana na yo va travailler pendant une année, malgré les difficultés, et tu vas m'écouter sur papa. Je te la cam au na yo. La difficulté d'aller ma casse. Bon, je a passé, mais tu le dis, tu vas le retourner, c'est limité. Pendant dimanche, en Badago, Kilo Lelo, 5 jours, nous allons ensemble na yo. On a accompagné par projet Nayo et développement et Yéroselemi. Kabela Biso davantage pour que 2022, tout ça le social Koleka, ce qui est aussi appelé des programmes pour les mots de Kopika. Mon mentor Seigneur dit qu'il a pas appelé au centre. Amen. Dirigeant, oye. Oye, pour être dans la 30 ans. Makafulo wasikiliza bala papo. Fungu Yesu,
Merci, salam kitoko. Koro tovanya wape kama unaoshiriki bien na kimia wana continue biscamos volontaire dege boloni binomo volontaire binomo 2022 boloni volontaire boloni 2022 ceux qui te vivent les pambolés, il y a ma casse, de recevoir la paix pour les gars, la 2022, bon moto, bon moto. Banani va témoin. Banani va témoin. Banani là-haut. Est-ce que vous avez fait? Makasi na vile ya dunia kila. Nizabo baba. Nizabo baba. Soto moni kimbe na kona ekondi. Ewe kuizalite. Ela siku tuzali kutonga Yerusalemu. Kuroana na ndaka kiko Yerusalemu. Wale bondimi yao. Esiku tokome ndio na katikati. Nalo hapa. Kaka ndio ndio. Makambo kitoko eza nzela lelo nakoloba na ngai te biloko oya kofifra mona makambo nde yango kozo kokende nalobi mingi te santa yango ntango tuzo kobanda oyo eza koya nayebi te totiakaka molende oyo batulaka repetition bazali bazali te sikoyo molobi na ngani obongoni lokina osu te tambodi eza koya nzambe soki asepeli biso tozwini voilà osuli totali bapasi bakoko bamoni batata bamoni bamama mpasi sikoyo ntongo na biso ya kosepela mosala misala wana bokokende bien zele ezala malamu oyo bokomi bobosana biso te sinsani oyo tosalaka maregre tosali sinsani soki likambo ya sika ye tokobenga mokonzi na bino asinyale bino oyo tobaza kosenga omwande koyokela ngo epa na ye yango wana ka makambo nazalaki nango tosila nano bien te ozonga nano po force sikoyo tomoni yango tosili sikoyo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Tobongisa maboko totuna maloba ya pesa nzambe okombo ya tata mwana tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo.
nous fait tout. Il y a encore un moment de réel, il y a un de tout ça pour nous. C'est mon réel. Amen. Moi, papa journaliste, je suis au Congo Brazzaville. C'est mon anga passé au Moni. Coupe na simbi pour na mosala loso. Oto yaka osala chaque année. Donc dès le 1er septembre, papa pesa biso mokumba ya kolia kolona loso na nkamba. Donc on laisse en kamba ko ça de na dépôt loso po bana ko fanzala te. Donc voilà, coupe ozo mona eza ya loso, misala loso. Vraiment, bango moko bazo mona ndenge tozo sepelawa. Vraiment bolembo na batikango esila. À partir de 2022 to mona bango na nkamba baya kolona loso. Plus encore, ko bazo mapamboli pambode loso wana papa mbenza loba ete nzala yeko ya. Nzala yeko ya na mokili mobimba. Mais banani bako lesa mokili wana mobimba ezali biso bato baloni loso. Donc loso yeko lesa mokili mobimba. Vraiment, makambo ya kala papa soka lobi eko lekate nzambe soka lobi eko lekate. Vraiment, oyo to féliciter papa Simon Dimbangu pour apesi biso esengo, apesi biso félicitations ya kolona sous l'os en 2022. Merci Nandingo aussi kopesa biso nyonso maloba na kati ya paroisse à Paris Saint-Ouen. Donc touti na France, précisément na paroisse à Paris Saint-Ouen, pilote de l'Europe. Toye awa natina milulu il y a le 3 octobre o ezali fête ya biso bana dirigeant. Yango toye ko représenter chorale na biso ya Saint-Ouen. Ko sepelana elongo na nzambe na biso pe na bandeko bonso. Esengo na biso ezali déjà d'une ko nyata mabele o ayelusele metondisami na nguya. Déjà ezali esengo komona nzambe na biso na misu o mokili ezoluka soki nzambe azali wapi me biso toza na privilège ya koyeba nzambe na kombo ya nzambe Simon Kimbangu Kiangani. Donc eza déjà esengo lisusu ebakisami parce que na mosala oyo nzambe apesaka biso makasi tous les jours ya kokende koluka na bolingo o tozalaka main dans la main yango esali kelelo yo toye kozwa coupe na biso oyo tolongi etumba na tina kati ya misala tata molimo mosantu. Par rapport ya misala papa lobi to lemba misala te ya lembi biso te biso pe to lemba yete alobi bien que o ezaka kandambu donc to sala befort to multiplier befort pour que na 2022 ceux qui abateli biso apesi pe mabomoyi pour que to ya lisusu to sala mingi koleka tangu ya sepeli biso to kozwa mapamboli. Donc na bandeko oyo bazui privilège ya kokoma na oyo sikate papa bongiselela biso nyonso tu alongola biso ba maladie ezali ko empêcher surtout nzela poto koma na eluselemi apesa biso nyonso tu possibilité to ya to akosepela na elongo to koka kopesa
totia maboko na biso nyonso tu na kati ya sani tosala mosala na ye tosala ndenge ya lingeleli na bolingo nyonso. Bonjour, je m'appelle maman Annette. On est très heureux, c'est la première fois pour certains d'entre nous de venir pour la grande fête du 3 octobre, à l'occasion aussi du centenaire de la condamnation de notre papa Simon Kimbangu. C'est pourquoi aujourd'hui, comme l'a dit notre maman, on espère pouvoir continuer les efforts que nous avons réalisés pour que l'année prochaine, nous puissions encore faire plus, que ce soit toutes les paroisses du monde entier qui pourront se réunir ici afin de pouvoir encore honorer l'œuvre de Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu. Saint-Ouen, oyez! Oyez! Saint-Ouen, oyez! Oyez! Saint-Ouen, oyez! 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 Paroisse pilote de l'Europe. Soki bolandaki biso na bokebi boyeba ete na kamera tosungamaki na Papa Land Enfance nde elobeli ezali wa bino mama Saint-Ish Manzietama. Ngai na bino tokutani mikolo mizali koya.